C'est combien ça nini. Combien ça na ngondeke. Ça combien ça ndeke ça titre na ya che combien. Atangi komba mutu tu. Le grand Mayas c'est Léo Scram donc et le kwana banini niveau et ça na générique te bimi na temps na temps ezaka doser combien. Donc des fois tu sais na ebisa yo générique kwana c'est Léo Scram. Il y a à comprendre que l'expérience compte aussi. Hein. Ouais, l'expérience compte. Donc, le en tout cas, je l'encourage et puis coup de chapeau, grand Mayas. Comment encore total? Ngana zana bolingwa bana wenge tu. Ya wana mwana lobagi. Naza mwana wenge na kotika yete. Ozopan. Naza mwana wenge na go défendre kaka wenge na tika bana wenge te. Mais na mona on dirait bochara mingi confrère na bino Lacoste à côté na mona. Mais Lacoste za frère na ngai. Et ce bi Lacoste za cousin na ngai. Propre au salanati. Mais nga siko biso mon esprit na biso awingi. Ceux qui osent comprendre rejeter. Tozong sa ona zona mo asima tala na bien. Et ça ndingwana parce que la coste est un esprit bien na kanda nae. Na kanda nae. On va mise musuba bima ba leader lelo. Ba ndo interpréter la coste. Leader ba me veut dire yo bena o bana ko yuka garçon na vraiment la coste wana yuka ga yebena banini. Ozu pena temps ozo yoka la coste pena banini na palais ti lelo comment l'idée mais la coste ozo lingo zonga sima mais tandis que ça la ba chanteur muso mona tena ba live ba okokati parce que nini parce que ba ndo yoka la coste lelo ba komi ko luka ba ndenge zala Miel de son par rapport à tout na lingé on a yebana envie na yo parce que lelo déjà bo vider ba vase Miel de son héritier wata je vois que héritier aleka ki na chez Papi Mboma aloba ki toujours bolamu ya ba mastane tout ya wingi et aujourd'hui peut moni Miel a changé langage par rapport ya ndulu e betel lobby na stade martyr et héritier wata il y en a d'autres gens dit que héritier avait une pierre à tondicité na envie na yo toi na posa to ba envie na yo tango talaki ndulu wana omona yonde donc avis na ngai eza parce que lobby na envie na ngai na oloba o ngana zo linga to no sepela nango mais mon avis est par rapport à il a chanté oui. C'est ça qui est le plus important pour moi ngana za chanteur na pesa valeur kaka na chant ozomona valeur na nga makasi na pesa kaka na chant donc c'est pourquoi j'ai dit coup de chapeau à mon frère par rapport à chant ayembi stade bayo qui chante bayoki musique c'est ça qui est plus important pour un chanteur. De l'autre côté mais ce point loba qui ko changer maloba là c'est trop dur ngana loba déjà na ba émission les kala pour dire quoi que non voilà ce que ils ba divergence tous aïe nango ils par rapport à les rois de la forêt tant les rois de la forêt à limbisi moi na e ngai pe fona limbisa mbalamo parce que c'est mon frère oui. Tu vois donc tu vas comprendre qu'il y a à l'époque quand je disais ça. Aujourd'hui, Azalaki devant le fait accompli, donc devant un spectacle, un obstacle, comme je peux dire, a 8 ans mingité à promotion. Parce que quand j'étais à Kinshasa, depuis mois de décembre, na début, on a Paris, on a commis Kinshasa le 16 décembre, mais on a moni que nos publicités en a noté. Ils avaient quelques fanatiques, on a peut-être ndenge zaboye photo il y a Cynthia na côté et puis photo il y a artiste na côté moi affiche ou banderole mo bimi par rapport il y a ba autorisation à qui inventé et comme ça là que publicité na il y a 2 semaines seulement mais du coup le minimum il y a Batou Bazala qui on a déjà c'est bon pour moi par rapport aux publicités parce que salle de stade des martyrs faut ça la publicité dans plus ou moins 6 mois pour ça la stratégie ce qui il y a 2 semaines et puis en plus l'artiste était exigeant beaucoup de sabato félé était dans concert nanga vous voyez j'ai dit coup de chapeau artiste parce qu'il était exigeant Batou tout ba continuer l'accès que non moi le meilleur et continue na compte artiste par rapport à Robert concert il y a Lipa Mateko Félé là je suis désolé dire Lipa Mateko Félé là je vois comme si tu as un peu taquiné artiste Moussoussou non j'ai pas besoin de taquiner les gens je suis en train de faire dans l'analyse parce que c'était fallu pour qui avait nazo ça l'analyse globale on a besoin de taquiner artiste parce que
moi, je n'ai jamais été conflictuel avec des artistes. Tous les artistes du Congo, moi, je les respecte, je les protège parce que ils ont patrimoine Nabiso. Vous voyez, ils ont patrimoine Nabiso. Je dois les protéger, je dois le respecter, je dois le donner, comment dirais-je, mon soutien. Voilà. Donc, mais Isaac et Yakolo Bakeno, je suis content de voir le concert de l'artiste. Il a chanté. Il a pris le temps, Yakolo Bakeno, ka mbram nzembo bimi mais nzembo nanga na linga kande abeti yango te yango donc nazana méchant na yema be par rapport à nzembo biso moto yo ka nka nzembo fallait imba nzembo na zala sunini komona masengu wo elo mo kenda wana esala nga bien. Merci beaucoup déjà na plateau avec Miel de Son. Miel, bonjour. Oui, bonjour. Boa tarde. Naomi. Oui, Naomi. Boa tarde. Como é saúde? Tá boa? Saúde tá boa, graças a Deus. Com você? E tá fixe. Yeah. Merci beaucoup, Miel de Son. Tout le monde est na Angola. Tokoloba pour na carrière na yo ezambala liboso, mais déjà na katia orchestre na bino famille de Joya au visiter Angola avec Ower ensemble. On a rectifié pour na carrière solo. Pour na carrière ezambala liboso, mais na carrière nanga na ya déjà Angola plus de 5-6 fois. Merci beaucoup. Le lot tomoni yo susu ozongi na Angola. Na carrière solo na yo moko, Miel de Son, ba bengi saki oyo robeta. Eza album nini mimi Miel de Son, oye pena epesi Miel de Son production pour aya ko beta lisusu na Angola. Album nini? Eza album préambule. Les albums préambule, les premier album nangai. Mais normalement, on na pense à un déplacement, toute la production par rapport à l'album. Par rapport à la crédibilité artiste, par rapport à quoi, baloba nini, il y a combo et artiste à Zanango, et par rapport à Moussala et artiste. Parce que les lots, Moutago Zalana 10 albums, babengi emeazo ya ko pesa batu live ya malonga te ngai sikoyo nakozala kaka na album moko mais nazo pesa live ya malonga, c'est ça qui est très important. Donc mais je suis venu pour avant pe album na yo to ando mono bande ko beta ba concert na Kinshasa o bande ko beta ba concert mais bande ki plus ko beta kaka ba nzembo ya maison mère. Oui, mais au moni on les a parlé par rapport avant album na ngai, donc Miel déjà zala déjà Miel. Ouais. Avant qu'il y ait comme na carrière solo na ye, nazalaki déjà na wenge musique à maison mère, un nom qui est déjà connu et tout ça déjà na charisme ya Musisa Bololo, oza ke tokoki kotambola nango. Donc voilà, nga naza susu mutu te bako présenter na public au moment où déjà public ba ebi naza na ba référence. Par rapport à ba référence na ngande na époque on ande banda ko betisa nga déjà ba concert ya référence. Bon siko e comme siko ba concert ya promotion ya ba opus na ngai. Donc c'est un peu ça. Kolongwa na maison mère ozo ki pe moi temps pour obimisa ba album na ezaki di ya nini di ya ba producteur azala ki te ou bio bande na ko nde ba lo ba robendi na koni ozongi sima après ou avancer ton nini. Ouais, mais kobenda koni pe zala mabete zala pe bien, mais du coup production ya Erna Longwe unge musique maison mère na s'auto produire na maison na biso moko où il y a M2S Music. Donc en collaboration na Global Prod où ils ba maison ya Sika et où ya donc na ebi qui après 2-3 ans ba bando comprendre ba effet nango parce que ils a tellement bien organisé Global Prod et M2S Music, ils a bien organisé na ebi que avec le temps ba comprendre siko to comment siko pe kozuka kozoba artiste Moussoussou. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Ok, merci beaucoup. Miel de Son, tu as avancé toujours Wana, dans l'émission Nabiso. Miel de Son, par rapport à tout, on a envie, parce que les lots déjà beau vider ba vase. Beau vider ba vase, Miel de Son et héritier. Je vois que héritier à l'écart qui na chez Papi Mboma, alors qui toujours. Et aujourd'hui, peut-être Miel a changé langage. Par rapport à Ndoulo et Betel Lobby, na Stadio Martyr et Héritier Wata. Il y en a d'autres gens qui disent que Héritier avait une pierre à tonicité. Na envie na yo, toi na posa toi ba envie na yo. Tant talaki Ndoulo wana, o mona yonde. Donc avis na ngai eza passion na lobi na envie na ngai na oloba o nga nazo linga to no sepela nango. Mais mon avis est par rapport à il a chanté.
Oui. C'est ça qui est le plus important pour moi. Ngana chanteur, on appelle ça valeur kaka na chant. Ozomona valeur nanga makasi na pesa kaka na chant. Donc c'est pourquoi j'ai dit coup de chapeau à mon frère par rapport à chant. À Yembi, stade Bayoki chant, Bayoki musique. C'est ça qui est plus important pour un chanteur. De l'autre côté. Mais ce point de qui est changer ma loba là, c'est trop dur. Ngana loba déjà na émission les kaka la pour dire quoi que non voilà. Ce qui est la divergence tous par rapport à les rois de la forêt. Tant les rois de la forêt à limbisi moi nae, ngai pe fona limbisa mbalamo parce que c'est mon frère. Oui. Tu vois donc tu vas comprendre qu'il y a à l'époque quand je disais ça. Aujourd'hui Azalaki devant le fait accompli. Donc devant un spectacle, un obstacle, comme je peux dire, à 8 ans, mingité à promotion. Parce que quand j'étais à Kinshasa, depuis mois de décembre, na début, on a Paris, on a Kinshasa le 16 décembre, mais on a une publicité, ils ont outil. Ils ont des fanatiques, on a peut-être des aboyés. Photo il y a Cynthia na côté et puis photo il y a artiste na côté moi affiche ou banderole mo ebimi par rapport il y a ba autorisation à qui inventé et comme ça là que publicité na il y a 2 semaines seulement mais du coup le minimum il y a bateau au bazala qui on a déjà c'est bon pour moi par rapport aux publicités parce que salle de stade des martyrs faut ça la publicité dans plus ou moins 6 mois. Plus ou moins 6 mois pour ça, ma stratégie. Ce qui y a 2 semaines, et puis en plus l'artiste était exigeant. Beaucoup de sabato fait l'été dans concert. Vous voyez, j'ai dit coup de chapeau artiste parce qu'il était exigeant. Tout va continuer lexique et non moi le meilleur et continue na compte artiste. Par rapport à Robert concert, il y a Lipa Mateko Fele là. Je suis désolé. De dire Lipa Mateko Fele, là je vois comme si on peut taquiner artiste non, j'ai pas besoin de taquiner les gens. Je suis en train de faire l'analyse. Parce que c'était Fali Poupa qui avait. Dans l'analyse globale, on a besoin de taquiner artiste parce que moi je n'ai jamais été conflictuel avec des artistes. Tous les artistes du Congo, moi je les respecte, je les protège parce que ils ont patrimoine nabiso. Vous voyez, c'est un patrimoine, je dois les protéger, je dois le respecter, je dois le donner, comment dirais-je, mon soutien. Voilà. Donc, mais Isaac et Yakolo Bakeno, je suis content de voir le concert de l'artiste. Il a chanté. Il a pris le temps, Yakolo Bakeno, mbram nzembo bimi mais nzembo nanga linga kande abeti yangote yango donc nazana méchant na ema be par rapport à nzembo biso moto yo kanka nzembo fala imba nzembo na zala sunini komona masengu ingana elo mo akenda wana esalanga bien. Leader, tout le monde qui date na yona héritier Watanabe, ils allaient on dirait thème, ils allaient qui prêt yo beti le 24, au beti ici sur le 25. Mais les gens publics ils allaient qui mingi côté là selon pas polémique en weekendaka, public azarana posta mona plein. Oh vraiment public azela donc na mutu na biso déjà public etiate que to ke koyoka musique ya kitoko mezaka tondi ça bord oyo parce que quand on était là na ciné il y avait plein de gens qui disaient bon tourner ces caméras total la public parce que kota la eloko wana oyo bande kozela c'est ça elo ngana ko yebisa yo lelo concept wana il faut to longola parce que concept on a biso pas to ya na wenge et ça concept a wenge tant on va venir à biso pena bien piano ranson concert exact non voilà est-ce qu'il y a ton d'ici toi ton d'ici mais le monde a changé, le monde a beaucoup changé. Exigence c'est comme un pétro au sali plein mais au yembité c'est la honte pour la musique. Ça sonne pour la musique au sali plein mais au chez musique ba playback ba nimba machine et belé c'est la honte pour la musique, c'est la honte pour la musique congolaise. Musique nabiso lelo eza nini eza chant parce que nous on fait de la rumba il faut qu'on yemba ndinga na zana Atlantique on a yembi na landa giteke na zelana nous il faut saler comme na nous saturer pour na bando yemba non voix nanga eza voix mo télécommandé par rapport ya public
eza voix naturelle mais lelo bapesi yo public mais oyembi te mais mutu oyo azwi public moko normal mais ayembi nani yango respecter musique. Bien sûr, mutu a respecté o ayembi bien. C'est pour ça nazo yebisa yo ke non complexe wana ifo bolongola yango complexe wana eza lipa mante ko fele soki bolingaki yango tokosala yango mpe tosala yango mpe ke non moni boyebisanga na bino nde bovandi 1 2 3 nani namona ide bapesi mopiko babillet 10 20 30 billet kekende okabola personne ngai ata mutu moko moni ngai mutu moko avandi na kiti mais namoni kabimisaki mbongo na ye afuti billet na koyemba chant na ngai eza na valeur po mutu wana mbongo na ya motoki so azwaki yango ndenge nini nayebi te mais ye kofuta akoti avandi na kiti mais chant na ngai ezwi valeur te chant na ngai ezwi valeur ke oyo akokoma okosela bato ke non o kingai nasombi 70 000 billets kingai nasombi 100 billets kingai nasombi 300 billets kingai nasombi bodo banini nzoka nde ezaka artiste yo moko obandi kokabola pardon ngai nalingi nanga concert ofele te nalingi concert ya motu moko me afuti mbongo quoi 1500 kwanza na ye soki 15 000 kwa soki 20 000 soki 3 000 kwanza na ye ekoki kotiela nga crédit na telefone kena kotia ye ofele avandi na bandi koyemba bayemba apres na suka nakomoluka nateka mbati to nasala nini to nabenga banini barelation wana nde soki ekomaka mabe. Mais Luder, eza déjà eloko bino botia ba fanatique. Ya ngwana nazoyebisa oke eza ya biso mo mpe tokoki kochanger yango. Mais c'est le moment parce que mais pour le biso moment sikoyo tochanger yango lelo ya koyebisa bino ke non wenge muzika tokoma bato ya chant papa mbapesanga bambongo na mbunzu na nga bayebisanga ite na pesi yo mbongo mpo osalaka plein na pesi yo mbongo mpo oyemba c'est toi notre relève on comprendre nga okipe lobi mne matana ba junior wana mokili ezalaki wana mais na okipe te mpo mokili ye na okipe chant na kosala ba ki tentente na podium ba théâtre te ya koma oyemba ba n'importe quoi mais na minute wana yebi ke non nde na matibo ezaka na tika chant ba caméra oyo nde moto ezalaka songi caméra lobby ego tia ba image na yo bato bata yango conseil onka bato bazaki ebele ba tia makele mais artiste yango ayembi te toyoki eloko te banini yebisanga ba concert yango oyo ebetami awa na 2022 na décembre oh banini tout il y avait plein de concerts même attendre ba octobre ba novembre banini tout à part concert otobeta na Ferregola na ba mabiala na Paris o ezaki bato ba yoka ki chant ndule nini chant yoyoki ya chant. Mais Luder kotala par rapport ya nyonso na yo lobi mais eza eloko to monaki ba vientone ba tondi sabor wana biso tout okoli to kuti yango ezaka eloko wana ezaka libulu ezaka grand libulu stade eza grand libulu beta tondisa mais toyoka te ke beta musique bese tout ezaki beta tondisa nazo linga na linga kota na terrain wana te parce que na koma neti porte parole héritier na linga yango te donc non je parle mais c'est ça non l'inspiration c'est la bongo bani donc Cynthia Lati vestero pantalon ya pembe vesta multicolore kuna ya vert donc on peut voir seulement ce qu'on voit et puis on s'inspire ça nous inspire quoi voilà donc pour dire quoi que na travail na batundi boza ba question bozo poser nga ezo inspirer nga ezo pesanga pe ba idée ya kozongisa bino ba réponse c'est pourquoi monique non miel azana ba monotonité soko yoki album nanga nzembo na nzembo eza na particularité nango doser lisusu ningo lobiona yena mbiji nini mbiji yena mbiji nango donc eza pe susu so yoki na kati album nango yoki eloko neti doseti donc doser pesa na ndenge nango ozo comprendre donc na travailler na batu o ba travailler nanga j'ai des paroliers j'ai des collaborateurs nazana ba artistique nyonso ndenge ezali et puis nga moko pe lisusu donc mutu talaka mutu asala ba vocal nyonso oyo aleka na maison mère moko oyo ezaki eleka inaperçu ezati donc tout ce que moi je chante bat chaka ngoka quoi voilà. Oui, à part cela je veux savoir générique nayo na ba animateur au travailler na bango moko ta utili banda ou bien na orchestre moko boya mutu zwaki uchewana ou bien eza tout simplement bano yo moko mutu bimisa nga mona bimisa bango tu orchestre nanga eza na mutu ya bato te ezalaki kana frère moko tozato utana ye wenge mai ndombe na guitare mais akima na epe lisusu na ebite côté nini akenda amona na pesu te mais donc ba o tout bazana nga lelo donc eza neti baloba nini
ba formule nzambe azo sala siki ezana na ba sachet quoi. Donc voilà. Mais moi je sais que Moutoutan abimi na place azalaki. Asali orchestre na yemoko mingi to kara pe to monaka ba musicien ou babima ba sala bango to mona mingi babanda toujours na ba bien on featuring non. Au mona sala single moko boy na master moko boy. Emsuma sana bimeli bosone pourquoi pas yo sali on atana. Te fu bazelanga amne senga bazela ti so na kangi mokili bien. Après na bandi ça va featuring. Ezate ngana linga te que non na bimaneti parce que mutu oyo et ça là que nous que abimisanga na bima sous couvert na les rois la forêt. À part rien nako s'éclater les sous couvert à mutu te. Il faut batouana bazelanga pe miel de soin salama munaye asa la promotion naye avant na esi na ngwende place moko boya après siko boya na yo nanga toza na ngwende après tout ça siko featuring et ko leka bien parce que so ezala ke non ndeza bo doser oyo ozoloba we eye na mbiji keza na sala ke ona mutu oloba nini ke omoni nde na fulie mais ngai na mi fula mananga moko après ba featuring ko ya nango ba projet c'est belé au biso to ko sala donc Ekoyanango, ba featuring, je suis un chanteur avec ma voix. Naebi que ba chanteur rebelle à monde, ba Rosana besoin ça la featuring nanga un jour. Voilà. En tant que musicien, quand la bino nyonso bouta wenge, lelo master et puis collègue na mino c'est Léo, na ba art tout à salaki et puis à poser qui si bit pas tout monde ba bimisi kombe mais les kombe là, c'est comme si toi l'un de ba master et ba musicien en tant que master ou bien être PC conseil ou bien bon appuyer quand les locaux wana sali. C'est combien eza nini? Combien eza na ngondeke eza combien eza ndeke za titre na ye ache combien atangi komba mutu te. Abomi le grand mayas c'est Léo Scram donc et loko wana ba nini niveau et ça na générique te bimi na temps na temps eza doser combien donc des fois tu na ebsayo générique wana c'est Léo Scram ya on a comprendre que l'expérience compte aussi hein. Ouais, l'expérience compte donc loko wana en tout cas je l'encourage et puis coup de chapeau grand mayas. Miel, avant de passer le micro dans la Jenny, je mérite au kaka tabo kalande ya miel. Biso linga bo kalawana ye panzara biso kata nga singa soutien. Na koka bo miel la liema José Kongola mi be kola lwambula kuta kono kokwe kole kaka pena mo pepe na banza kibolingo na ngai toko banda kino liwa na beza kyo motema na nga na pimela kyo yango te maboni osalinga boye otiki nga kidiba nango na lembi yo na baye yo bolingo na yo kitoko na yo ata kongenga kalokola minzoto na boy yo meme sina boy yo katuka kwenda chu. Osiko ki kala ya miel banda lempela. Leader, tout le monde qui a la peau d'une autre, tout le monde qui a une acoustique, au bêta qui vraiment nzembo ya ferego là. Ezaki idée ya nani yo moko kende ko luka ndeko na yo ebisi ndonga na beta ba blo mo be fezaka poto. Non, idée zalaki de soutenir mon frère aîné na ya wenge musique à maison mère par rapport ya ba contretemps zalaki nango. Omoni lelo kozala na prison eza blaguité hein. Eza blaguité donc esenga ke non ko lakisa e amour en tant que frère. Yango no moni ke non voilà je fais un acoustique. Il y a force à toi voilà. Ouais, donc du coup moni yaza parmi ba chantero eza ba jeune nyonso ba banga ko yemba e. Donc zana jeune télé loko lo ba ngende eza bo ngana o longo la faire yana facilement azati. Muzoban. Donc mesikoyo na lingai pe na la qui na face ya monde que non je na lobaki biloba lobatia lobaki il y a des voix puissantes au botikal na ngona les publics eza miel de son affaire egola. Donc du coup sengai que na yemba ba puissance vocale na ye et puis na puissance vocale na ngai na mongongo na ngai quoi. Donc yango wana donc na pesa ki ba goloa ba sepeli na yemba nzembo na après 4 jours 5e jour faire abimi ba na prison. Donc ezala maman na surat maman na prière pour nae. Donc
chanson est une bénédiction. Ya ko saganati. Na longola ipenda ba gola lobo na litama. Ba comprendre pena mais non mais kebako. Banzembo neti ba 100 kilos tozana ba maman na ba chanson. Donc na zongi saki bango ngo donc neti mise en jour quoi, voilà. Mais namona ozara mingi na bolingo ya ndeko na faire parce que bino tubo ute sika moko total. Ngana za na bolingo bana wenge tu. Yango no mona lobaki. Naza mwana wenge na kotika yete. Ozopane. Naza mwana wenge na ko défendre kaka wenge na tika bana wenge te. Mais namona on dirait bochara mingi confrère na bino la Coste à côté namona. Mais la Coste za frère na ngai. Et ce bi la Coste za cousin na nga. Propre au saranati. Mais nga siko biso mon esprit na biso a wenge. Ceux qui osent comprendre jeter tozong sa ona zona mo asima tala na bien et ça ndingwana parce que la Coste un esprit bien na kanda nae na kanda nae on va mise musuba bima ba leader lelo ba ndo interpréter la Coste leader ba bima veut dire yo bena o bano ko yuka garçon na vraiment la Coste wana yuka ga yebena banini ozu pena temps ozo yuka la Coste pena banini na palais ti lelo comme leader mais la Coste olingo zonga sima. Mais tandis que ça la chanter muso mona tena ba live ba okokati parce que nini parce que ba ndo ka la Coste le ba komi ko luka ba ndenge zala ya leader on met un peu kolimbisa ngana bimata mwa muke namona ki acoustique ya plutôt un dynastique ya Ferrego là et c'est nga qui peut faut voir ya la Coste ezala main on dirait bo beta ke ka ba 12 awori boko bimisa série finie toi bomba na ne ko vika beta non côté wana ngana za na administration ya Ferreté. Je ne peux pas vous parler des histoires concernant l'orchestre à faire et un projet. Donc, il y a maître il y a œuvre. Donc, je ne peux pas me mettre là pour nous répondre. Donc, je serais injuste. Ça serait injuste, pardon, pour nous répondre. Donc, du coup, l'artiste a sali choix par rapport à ça qui appelle ma confrère, ma collègue. Mais ceux qui sont yo boy banino tika na kwena yo bon voilà yango monique non voilà mais le rôle la forêt erna ebisinga vingete ndongo invité pe la Coste donc la Coste pe na ozane na idiofa donc ameka so la pena vient na le rôle la forêt bon tout à l'année une suite ya 2023 quoi voilà. Yeah, merci beaucoup. Il des sons eloko oyo musique oyo tokolo ba oyo ça so ba parcours to tournant ezara nzembo ya Steve. Ou bien, à part Steve, au Yembel P. Batumisusu Banzembo est belé parce que Batou Bazala qui est Atlantique, malgré Kimaki, n'a pas public, bah, il va passer à Zalaïde. Batou Bazala est lobby na junior, bah, mon aïe, que non, voilà, il y a de quoi écouter. Il y a beaucoup de chansons mieux la Koyo qui s'abisso, Banzembo a préambule. Batou Basepeli Makasi. Kaka na zoza na concert, le na ton na zotala na moni, bah, abonné les sous, bah, mati. Bah vu mususu yeli susu na ba chanson ya préambule ba comprendre que non il y a de très belles chansons mais peut-être babando sala moi ndé baloba ko beta moi kara par rapport ya fanatisme ouais bazota ke naza mutu akingani ya so ya yo kingana zo yo kanzembo peut-être c'est un peu ça mais lelo donc naibi que 2023 nzembo on ezongi so natan mais nzembo wana ndenge kaka mera utoloba awa ezana mbiji ya kosakana te na mpifo donc dosé yango moni lelo même atana bato bazobundisa biso na ba est wana bani na yebisa bango dosé so ki atana parler bani tout na yebite na mona pe moto na bagaza te mais ata copain obe nini alobi ke non azoke mais non papa dosé mais loko ce que mimi Luanda et mimi miel na Luanda des a dosé ce qui est dosé ils appellent ma bête ils ont œuvre na ngai ce qui est que non envie ya ba journaliste à Luanda bazai na besoin miel là ils appellent ma bête et l'opé ça que notre occasion tout vendre na espace qui toko boy toujours solo tellement bien ah ouais en tout cas félicitations pour moi na kolo ba bravo artiste et courage qui est vraiment liboso à part ba concert aux na Luanda soko sisi ba tournant Nini Sousso Bombeli Bisso na 2023. Oui, non, 2023, na ebi que Kalatie Bozozo Biloba Loba. Bozozo nan Biloba Loba générique on a boyé ko bimisa na décembre parce qu'on a compris que na décembre générique e bimebele. Donc on a bimisa au début de l'année. Ezaka na maxi single oyo dosé zali donc a peke dosé. Après wana tozo préparé déjà concert en Turquie.
concert mon na Turquie donc nous nazo zonga botona pour parler na mois de mars na ozala na Japon na bokasi ya Bona Wanzambi production donc na ozala na Japon pour 1 mois seulement soit na outi Japon na zongi on a décidé to komi ko préparer des choses concert na biso ya Grèce donc parce que toi na ndou le monde na Grèce na en 2023. Mais pour l'instant, vous êtes producteur ou bien vous êtes un producteur de jeux ciné qui label Moko. Tous en maison na biso Moko, MDS Production, dès na auto Sabino Diana début et puis na Global Prod. Ah bon, en fait producteur nyonso o azake no amza pe na ngenza nae. On a besoin de produire miel de son. La porte est grandement ouverte donc toza wana pour na collaborer, pour na travailler parce que nyonso za pour na ko pesa comment dirais-je valeur kaka na musique na biso et kende liboso quoi. Pour nanga na muno sukisa nanga awa na Kinshasa miel de son zo répéter wa people kutana miel de son na Kinshasa pour na kokutana miel de son donc mercredi rond-point Kimpwanza na place Kimpwanza. Donc répétition VIP moko o Kinshasa tikala nango. Soko koti donc ovana na kwena yo lobi na ligne batu ba mona nga kuna teme écran géant zawana otala non répétition calmement. Donc VIP ya VIP mundi kande bovandi bo kitoko bozo sentir aw yango ezala na place na répétaka na place Kimpwanza na rond-point Kimpwanza mercredi na vendredi donc itozala rawana betu donc je dis déjà bana tout ya Kimpwanza na pesi bango bambote Archidaniko motopamba me ya pamba te donc voilà quoi ba fanatique tout ya miel de son au bayaka tous les jours na place wana pour na répétition kota la biso en tout cas na lingi bino mingi donc bana ngola nyoso soko yi oza na vacances na Kinshasa mercredi vendredi faut les carana rond-point Kimpwanza et si ka oza iko banda répéter kala ngamu nazwa ko hériter yango. OK, merci beaucoup. J'espère qu'on est là presque à la fin. Touchité Nabiso déjà, émission de Kiki Toko, miel de sang, félicitations d'abord pour la présence en Angola. Et puis, tout était génial. On a vécu le Banasuka Yangoana. Donc, Bato Bolanda Biso, consommer cette émission, partager ça brutalement. J'en profite à saluer Mandela Weston. Mandela Weston. Wana alingara miel mingi, aza l'impresario. L'impresario, Mandela Weston. Voilà. Bandelipe Souka. Ma pesembo te place azali azan esika malili biso peto vani na mo esika malili donc na yambaki bana na bien donc ndenge za boye voilà c'est un peu ça je vais profiter de l'occasion pour saluer le boss Steve Lufalanka na Kafunvu tandela bangombe to balala donc là je vois encore ya papi matalatala matos malgré mauvais humanité na ba prestation mais je vous salue là où vous êtes le boss Muteba Chilamwina nazana kachamboka nayo donc JD Fitoko le pétrolier JD Fitoko na pesio donc l'empereur na pesio pembote l'empereur place aux Ali donc na pesimbote lisusu et pas ya Klets KB ya Corino plus important que les coltans donc par là je vous dirais merci beaucoup na corporation na bino nyonso na monique ezala bien ozo sala émission na ba journaliste bango nyonso ba kitoko donc ozo zanga ba choix mais voilà quoi donc ma réponse nous osons qui s'en va voilà quoi donc, derrière nous on était là avec Vicky Poutou et puis Alague donc il y a Vicky et les caméramans na ebisio que Vicky Poutou ndé a repé sa monde ba image vraiment ba image ils ont na maboko na e donc Alague donc il abimsaki maya miso donc garçon mo azo le lazo filmer besoin na tout na so mais pourquoi tu plais mais non na yoka na chanter azo yemba boyeti bana donc na yo comprendre que ça fanatique avait beaucoup asengi na yoka ka papa mba muto zala que non so azo yemba atiki micro na distance aboya so boa ka voix parce que na bando beta bamba exercice micro na chebo mais secret de la radio mini nazana 12 poumons nazana 12 poumons ya wana moni ke exercice na tiki na Angola mututo ya na Angola ba master ba artiste erbozo na Angola ko sazardete oye na yo ebele ya clavier pam batu babina po ba osilikela yo na tikeli bango dia matoi na bango tiche coton et kotaki na mito tiche coton zo bima pembe so e côté bimi pembe mais il faut faire beaucoup d'attention matoi na bango komi pembe si vous venez ici il faut chanter
Je vous en prie. Je vous en prie, vous chantez s'il vous plaît. Sinon, t'es ekozala passi pour la production ekoya na katia 2023. Vraiment. Mais ne faisez pas l'erreur. Ya kokutana nanga fara na ba production. Olobia ngora le roi sénateur Paolo Tudilu ndenga lobara. Ah, Paolo. Malheureusement Paolo alinga kobenga ngate. Oh, solo là. Tebe alinga kobenga ngate. To sola trop Paolo to ebanikala. Abenga ngate na ba production. Abenga ngate na ba production na ye. Yango monika ke no esenga ke no na yana na Angola, na beta Angola. Azana Kinshasa. Aoyoka sango. A comprendre que mais non, j'ai fait beaucoup des erreurs. On donc abenga na ngate mais na sana Luanda. Abeti singa Atlantique côté mais na beti Atlantique. Abeti singa junior côté mais na beti junior. Abeti singa ka fufu te mais nazo ke no beta ka fufu. Donc il na minute soyo à comprendre que Angolais comme il a besoin de chanter. Donc ceux qui ont besoin de la production, il faut choisir un chanteur. Tika koye la batu Angola ba animateur, na ba acrobate, na batu bazaro ya kolela banzembo matanga awa. Vraiment. Là, c'était pour le producteur sénateur Paolo Tudilu. Le message a été... Non, mais message ça batu Angola bino mo bo pesinga ezanga ite. Balobi ke ceux qui ont ça l'émission yebisa le producteur Tudilu Paolo parce que c'est un frère, on se parle même. Azana courage à Robin Ngati. Peut-être bako sakaye. Mais bateau bako sakaye wana. Ce sont des DJ. Ce sont des animateurs. Ce sont de balobanini. Ngebe oh ngebe. Yeah, merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais saluer, mais vrai, là directement, je vois Wilfried de Bompili, bilan du travail, Ngambe à Londres. Je salue le guerrier Pati Bofondo, l'homme. Oui, à le pali, 3 fois mobile, Sandra Boluko, la patronne, là où représente ma confiance. Babuk dédicace, Nayo Fifa Makengo, la femme forte, et toujours, on est là. Vous s'abonnez massivement. Si tu as Bofongi TV, Brosala, deux cités. Aigle Fouri, Shadrach Pembe. Yeah. Ok, merci beaucoup. Quand on est toujours beau s'abonner, beau liker na Naomi Midon TV, bon ça jamais déci, beau partager, beau aimer, biso toza ban na misala na bino. Donc mais la rabino toujours bilo kwa malam. J'espère que Miel azala qui vraiment honnête na ba question, na biso na ba réponse na yi. Alors so bo c'est une émission, bo tika ba commentaire, bo benga. Et ça la rabiso vraiment bien. Merci na papa Midon Nestor. Vicky Poutou na sima alague balobiso bon na bilile ki toko boye. C'est grâce à Vicky Poutou yaza mo bali. Bango kuna nde basi. Ah nde masolo. Merci beaucoup na Paolo Tudilu sénateur depuis Kinshasa. Merci beaucoup na Mandela Weston, Rade Weston depuis Paris. Ya Sele Manzombi, certains qui beaucoup le boza vraiment tellement ébélé. Des gars ma depuis Luka pana pesio mbote. Bo mela ya ngai kande bozo mona Cynthia Bofonge Jenny toza toujours mobondo. Eli Impro, vous mettez la place aux alliés, on a biso ya confiance. En tout cas, vraiment merci Miel de son pour Andimi, vous pouvez biso tanaye vraiment to solo li, toujours beau s'abonner, beau liker, beau partager na mi dans la réserve TV. Bisous, bye. Merci, j'espère que on s'est arrêté c'est là. Miel de son aussi c'est biso et voilà et puis Merci beaucoup, je suis tellement flatté à komona que na kati ya Luanda Angola ba besoin de déontologie. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Toké na ba terrain, ba polémique à Bouzobati. On a un peu choisi qu'est-ce qu'on peut parler. Vraiment, coup de chapeau, Nabino. Et puis, chaîne Neza, Cynthia Bofonge TV. Donc, Naomi Midon TV. Et puis, Cynthia Bofonge TV. Oui. Donc voilà quoi. Merci, je dis merci na ba cameraman na biso, merci na ba na tuya Luanda na ndenge bo sepila na musique ya Miel de son. Je dirais encore une fois merci et merci.